Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours Namasolo, il y a micro baladeur, il y a peuple azosenga nini en tout cas lelo totambolaki pona koyeba avis ya petu peuple penza et pas ya bakondi na sur lelo bokoyoka penza ya ebele kaka ndenge bozalaka na yango na bosenga na yebika boze bele bokota micro baladeur elingi e banda penza bosekaka nde tolobaka mbokelengi atoza na kanda okoseka donc boyoka ba vie ya bandeko na bino ba Congolais mbala moko na pesi ba mbote ebele na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Sudi Agivwa mama Boko Bank na 4 London City Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Mama Doris Le Mafumu na gaz mère boss ya la personnalité TV en tout cas ba mbote ebele bokota bana ya kalamu lelo penza totambolaki tozalaki na bino elongo bokota po boyoka ba vie ya bandeko na bino. Bonjour papa. Bonjour maman. Lelo toye pona koyeba libosi ya peuple o eza priorité et pas yo basala donc peuple congolais eza neti. Bon, likanisnanga itake peuple congolais eza kia na gouvernement oyo ebima mutu na musala na ye a se retrouver. Bonde ya bouito au sala, tout se retrouver te bon et circuler donc pas crack. Donc on a besoin par contre mboka tellement azuli kanisa bien et organisation gouvernement sika mutu na boulot na ye a se retrouver. Moi na mai a se retrouver. Sirageur a se retrouver. On appelle mécanicien na boulot na se retrouver pour to kenara na parler ya bakonzi mote poto ki olia donc na sima musana biso ndeto osana nini to se retrouver donc onga mona ko kioloba pona gouvernement oyo ebima bazane na souci na biso pe ba petit peuple ko biso poto se retrouver esengi bango pe basa musama malamu basunga mokonza mboka bazana idole na epo mambo bien et ça manamboka. Merci papa, siko toza. Awa toza na Kauka sur avenue Université na arrêt garage. Merci papa. Merci vraiment pour la participation à lelo. Mot de maman. Awa toza précisément na commune. Toza na commune à Kalam. Toza na commune à Kalam na arrêt garage. Okay, lelo tokiti na mabele na bino na commune ya Kalamu na garage to penza ko beta masolo tozo luka to yeba avis na yo tant que peuple congolais priorité penza liboso oyo lingaka basala ezaneti nini pa ba. Bon elo liboso na remercier na ba kondina biso ya mboka elo ma o ngana ko ko souhaiter ka o mokonza ko sala atala nonu souffrance ya biso na ba jeune toza biso bela ba jeune ya misala na mboka ya te donc ni surtout na mboka ni surtout e amabe donc so président ye moko akokota likamu oyo ayeba ka ba jeune ne jeune homme ya lelo donc to sa elo côté to komi ba paraître na souci ya jeune donc jeunesse ne mutu e to mula mboka lobi siko yo lingi basala neti nini e pa ya ba jeune o bazo souffrir ba ne lo côté o lingi basala neti. Bon, et là on a aussi un point ba jeune ba c'est le côté président alukila bango misala achila biso ni ba misana kacha muka ya ngone mutu et pesa pa na ba jeune. OK, merci. Bote papa. Ah oui, bote maman. Tozo continuer toujours na question na biso moko tozo senga bosenga ya peuple congolais tant que petit peuple et pas ya ba konzo eza priorité o bakoki ko sala pona yo papa ezaneti. Bon, pour ngai ezaneli vie sociale
Donc tozo souffrir biso ba jeune boye tozo bundana misala na leta na bien te donc tozo mona passe ceci toza nango donc ba station na vie sociale na tongo la muki au déjeuner na 12h au lait et ça la moi bien tozo vanda boye bana tongo misala na neza pasi biso ba jeune ba parler tozo luka ndaku po talaka ba âge toza nango boye toza na pas parents ezaki to côté et ta ba grand courageux on a besoin de misala na ko dame système c'est dans on wana. Merci papa. Merci vraiment na participation na yo na kati ya micro baladère na biso mokolo lelo. Oui, salut madame. Awa toza na commune nini? Ya commune ya Kalamu. Toza na commune ya Kalamu papa nanga oza jeune tozo tout na priorité ya petit peuple et pays ya bakonza mboka tant que yo petit peuple tant que congolais kunois priorité eza penza nini. Bon, d'abord madame sur ce toyebi place ni mboka uteli depuis 1960. C'est comme lelo boye. Nous avons eu tant de politiciens qui ont servi mboka na biso pas comme monsieur doit. Alors priorité par rapport au gouvernement actuel, nous souhaiterions que tout le monde sur le plan social, social, n'a tant de politiciens défilés en Bokanabissou. Cette fois-ci, nous avons besoin de tout le monde à la marche. Dans quel sens? D'abord, premièrement, la ville capitale à Kinshasa. Nous allons dans la route secondaire. C'est parmi les raisons où ils ont causé biso tort mingi na ba vécu quotidien na biso. Deuxième des choses, il y a les situations socio-économiques. Les salaires à fonctionnaires ou les salaires à travailleurs, et ça aussi peut améliorer. Certaines places mo ba tcha ngo pena kamingi te o ba mo bien bien penati ali côté éducation ya bana. Donc le phénomène Kuluna ça embête tout le monde. Moi j'avais suivi le premier Sama, le premier jour où Azala qui nommé le président, a tenu beaucoup plus le capital IP. Donc souhaiter tout le monde a payé en haut et ça vraiment comme monsieur doit. Et ce qui n'a pas parenthèse moi il y a gratuité et enseignement pour les enfants. En tout cas, nous en avons besoin. Et cette fois-ci, la pratique, c'est ce que je veux dire à moi. Merci papa pour la participation na micro baladère na biso le long en tout cas to CP vraiment. Nous toujours na micro baladère ya mokolo lelo nebi ke boze belé bolingara trop micro baladère donc to zawana pour na bino et mbote papa. Mbote maman. Question na biso eza juste toujours ngato yeba avis ya peuple congolais eza penza nini et oyo olingi basala priorité oyo kosala ke nga pe na ngambu na nga na se retrouver yo pe na ngambu na o se retrouver tant que petit peuple ya mutuya ezara social au président moko yebi na mutuna yebi ke social les prioritaire parce que ndeto vandi boye lo esala ke tozala l'aise tozala poser eza social les vandi. Président Lobaki 2 ans a bloqué dans la FCC. À 5 biso to ya union sacrée, to na union sacrée. Majorité 5 qui to PCA. Na minute awa réseau za souté ya Lobaki o FCC bloqué nga, o boy ba bloqué nga eza souté. Congolais no se font les mutema de façon que à travailler na kimia. To PCA majorité o ya 5 qui asta na gouvernement o ezala solide. Et ko répondre na ba besoin ya ba Congolais. Il y a un autre des bases sociales. Tout le monde a na Facebook, bateau de pêche et yaki. Bateau de pêche et yaki. Facebook était, c'est la réalité. Tout le monde. Présent a eu souci na biso et zaraka social et vanda. Social et zana maramuno son akati zana baswe médicaux kolia misala maramutu. La classe, maramuno sur la carte sociale. Ce social est vendu. Encore on a même 10 ans tout le monde. Oui, pour nous tous avoir le retour sur le roi Kolia, comment c'est possible? Nazana Katsamboka nanga. Tout le monde a payé monsieur de pour sa ville depuis li pesada na priwana tikala na priwana.
mais Congo toza ta na boulangerie à l'état pe victoire face à na biso balibane ba manipuler biso ne balingi pays le rôle à Congo ata boulangerie à l'état exacté ce que yo lukali pe kitandeni président Félix Fachi aux amont à limité à 10e riz aux Congolais de sang otoyebi yo très bien oyebi pour ça na biso peuple yo oyebi yango oleli pa ya mwamba na CNZT na 10e riz na limité oyebi toza na loko ko rappeler ote donc eloko yo to rappeler exacté pour ono se senga biso to pesa yo to pesi yo biso peuple to tia pression Kabila a révisé la constitution, a révisé un côté. Toute la pression, Kabila a pouvoir, a tiré pouvoir, tout ça pour ça, Congolais Vandawana. Yo Congolais pouvoir. Attends, ben dans la faille, non. On a voté à faille. Mais là, le président Facha du pouvoir, Nathalie Kaza Congolais, problème mes aides, tu tiens ma beaucoup, tu tiens ma beaucoup. Problème mes aides, moutoises, on a souci à travailler pour l'intérêt général. Il y a travailler pour la poche à Batunde, tout boya. Gouvernement loko tozozela nde social ya peuple congolais tozozela te ba diple ba cortège wa ministre bon tozozela nde social evanda po makamu nyonso mpona kodetaye te eza na kati ya social wana. Merci papa na participation vraiment ya micro balader na biso lelo tozo continuer toujours pour papa lobby social là donc tozo continuer pour bi social yango nde eza base ya nyonso donc tozo continuer na micro balader na biso to ko ba koyoka ba vie ya peuple congolais et surtout ya petit peuple et pas ya ba konti to lobby tozo zwa ba avis ya petit peuple congolais vraiment bango nde mtu bazoloba yango nde toza nango besoin mbote papa. Bonjour madame. Toujours continuer toujours tout ça micro balader tant que petit peuple et penza priorité na yo oyo zolinga basala yo o se retrouver na coin na yo ngapena se retrouver na coin na ngai priorité ezanetini. Je pense que priorité na bango nan ya liboso fezala social il y a petit peuple comme tu le dis. Parce que moi je trouve aberrant qu'une personne se réveille le matin alors qu'elle doit travailler et il ne sait pas ce qu'il peut laisser chez lui à la maison. Oui, imaginez déjà mon tel né aux alanés dans le salon. Ok, alors je me dis que supposons un professeur à qui on travaillait 2 mois à Nenda Waliete, peut-être il a un enfant malade et autres, et ce qui c'est bon en bout. Tu vois, c'est le mot déjà comme récurrent et comme habitude et tout, au bout d'un moment il va céder. Et c'est ce qui fait que corruption Zali, tu vois, Mogazaro s'est développé. Alors la première des choses qu'il faut d'abord essayer d'améliorer, c'est social un petit peu. Aïe. Donc tout le monde a Bimi, il y a ça. Si on peut améliorer déjà ces choses-là, je pense que le reste viendra. Pour moi en tout cas, je pense que la première des choses c'est ça. Eza priorité et pas eza social. Oui, et puis social. Dès que social est vendu, croyez-moi, je vous dis, vous verrez côté où la frontière guerre aussi là, parce que tout le monde sera prêt. Donc vous voyez, les choses vont s'améliorer comme ça. Donc je pense que moi personnellement, je ne sais pas l'avis de M. Yozala Moussous, mais moi je pense que premièrement c'est d'abord le social du petit peuple. Moutaliana nous, à Tondazale, sera lié à ce que nous travaillons bien. Sera lié à ce que nous comme ça là bien. Sera pas lié à ce que nous classes bien. Donc je pense que pour moi c'est ça d'abord. Merci vraiment pour la participation papa en tout cas vraiment merci et belé. Ça continue sur la personnalité TV na wetali avis ya peuple congolais en tout cas mboka elengi atoza na kanda okoseka donc tozo continuer mbote papa. Oui, mbote maman journaliste. Tant que peuple congolais avis na yo priorité eza penza nini o basengeli basala tant que petit peuple. Oui, premièrement na sepeli na ndenge opesinga maloba tant que fils du pays. Vraiment priorité eza que président Nabiso Fachi a occupé social na biso. Beaucoup plus. Parce que nous sommes comme pendant 18 ans. Surtout Toyebi qui est Ndego Azali en place, Kabila Azali étranger. Maintenant tous les moutons Ezake fils du pays, le président Fachi.
souhait na biso ezaki abongisa biso nde social. Je n'ai pas beaucoup à dire. Hein? Mais yé aza muto ayebi todo bana kin. Province Kinshasa, ayebi on très bien. Ayebi nini ozo se passé na province Kinshasa. Et puis lelo on est comme les biso na Kinshasa. Lelo exode rural et comme na mboka o. Hein? Tous les mbokatiers ba komi roya. Dans le village, papa est sauté. Vous comprenez, hein? Mais oui. Mais oui, là, on a inventé l'autre côté. Problème, tu comme on a minute, yé ayebi. Ayebi logo, on a zolo bana minute. Mboka est tondi trop. Avant Abonsana na province, il y a Libanda. Fa Abonsana awa. Hein? Social ou tous en tous en besoin, il y a hôpital, ils ont bien soins médicaux. Tous en a besoin. Classe, bana batanga bien, oui, bien sûr. Gratuité oyoyo à l'ansaki. Tout boité, mais est-ce que bana batanga bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enseignant on a pas foutu bien. Moi je suis technicien. Mais ça se montre que Mboka est bien. Les pays vont mal. Ah bon, ça social, Aza Kinois. Je n'ai pas beaucoup à dire. Aza Kinois. Aza Mouton, on a bien même on a 10e, bisous on a mon aïe. Véritable Kinois. Véritable Kinois. Et c'est mon ami Sozaki Yangoana. Et c'est mon ami Sozaki Yangoana. Bien. Nanenga bien. À bouler, à crâne. Aza Kinois. 100% Kinois, 100% Congolais. Nous les Kinois, tous à crâne. Yépé. Sauf avec la crâne, t'es Arboya. Hein? Mes excuses. Arboya. Mais à Yébini, une fois ça, on a Kin. Parce que Kin est tondi. Ah bon, ça social. Tant que on a Kin, à côté province. Et que si on a bandé comme ça, et l'homme souba salaire exact. C'est qui est vrai. Oui. À autre ça saute mouton. Mais non, il y a une minute maman journaliste. On a problème au Isaac et les alagité, il y a un embouteillage. Nous sommes dans la carte sociale. Pour nous, pour commis vraiment donc espace vide exacté, bambokate, batiti, awa trop. Et oui, il faut le vérité, il faut le vérité. Nous sommes comme ça awa et bani te ah bon ça social, hasard. Président Oyo Tondima qui est par Aza Kinois, on a 10e. Ah bon, c'est social. Ils ont belé à Roloba, mais à comprendre. Hein? À comprendre. Vraiment, je vous remets la parole. Ok, merci papa na participation na yo na micro baladeur na biso mokona lelo en tout cas topesi ba merci à trop. Ça continue sur la personnalité TV à ce qui concerne micro baladeur na biso ya avis ya peuple congolais vraiment ya petit peuple face ya ba grand peuple otoyebi ba konzi ya mboka mbote papa. Mbote maman journaliste. Lelo to niatina mabele na bino na kalamu tozoluka to yeba avis ya petit peuple tant que au petit peuple en tout cas priorité vraiment oyozo linga basala o se retrouver na ngambu na yo donc mécanicien se retrouver na ngambu na chauffeur pas se retrouver na ngambu na priorité ezaneti. Ah maman tikana tana kama Congo. Maman, priorité à la population bakanga so catch. Bana 18 ans, nous avons catch to boujarate. Le kola fatia to kaza ke le kola fatia makambo e changer. Makapona ngana moni le ko changer te pas nini. Tout n'a pas nini. Tango Kabila le père a kota qui a zo pouvoir. A Rayaki a chassé tous les bateaux à Kala, on a tout bami tout oyo basala ki na Mobutu. A sali gouvernement ya Yemoko. Papa, maman, est-ce que dans le Congo, tout ça, bateau batangité? Combien de universitaires au classe au chemin? Combien de professeurs au université au gouvernement? Kaka bateau wana kaka o kaka bango. Est-ce que Congo est sa spécialité kaka pour bango? Basa kaka bango basa kaka ministre. Ba sisi ministre, ba leki na ministre sisi ministère ba de papa. Moko fati atala nano.
population et souffrir mbula na mbula le quoi ya kota ki to moi que oui à déboulonner ko déboulonner ngo zalité que azo ça ka ba bi ya kalana pour est-ce que le mo sala ate olonge mutu azaki na ITPR otena ni na infrastructure olonge na infrastructure otena ici o sanini donc bango ka ba bango na pouvoir bato batanga bazalité ba diaspora bazalité il y a combien de diaspora batangi ba classe ba kimi a passer l'équipe ba na poto ba chômer kuna ozi bango yemo za diaspora azo ba o ba ninga na yo atika ba kuna mikili ba ya basangana ba o ba étudiant ba aussi ça na ba université na ba Inikin na ba IPC na ba IFASIC na ba université libre ezali awa o batangi na ba étranger bazali ebele awa donc o ba ko sala o pe bazala mayele ko même ba tata musu ba ko sambriana donc kaka bango na bango mais souci ngwana donc Fati atala miso sima atala ba auto tout ba osala ba osala ba loinga na kokosa lokuta na balia ka bazolia kaka donc mbula na mbula kaka to tanga bango ba komote ba yebi donc auti na Sénat alingi auti na Sénat alingi na auti muso de biso pas apesa poste pas musu pas ya le gars poste musu est-ce que Congo ngesa maka pona bango ils sont ba congolais quand même il faut tous se réjouir bien à Congo hein donc atala eloko na population il faut se réjouir makambo baki ya bandako ba loyer eloko moto monezalité ba garantie sociale ba garantie loyer ezo matakaka 15 mois mai ezalité courant coûte kolobate donc finalement to ke ndenga to bi écologiste to battre ba nzete sur courant te ba nzete kusira osaba makala il faut ba zongisa courant eza 100% courant pour que ba nzete epema to komona lobi donc mikolo to komona makambo kosila nini Congo kosila ba ko déborder ba nzete tu kosila même Libana to kozanga ba nzete bisika tout donc maman il y a pas si trop ils a pas si mingi souci ezali Congo zo kenena ko kufa ben sans le savoir et si kama ko to au moins que ozaki ama vite et komikaka au moins kinga na zui ateki asali ndako na ye kinga na zui asali station na ye station eleki bato na ebele ba osa ba station même na ba avenue même na barrière pembe na ndako est-ce que basaka station pembe na ndako so kena ka avenue Victoire lopango la katikati basali station est-ce que biloko ndengwa mai ko sa makata Congo mboka ma oyo Congo bonsomi ezali pasi maman ezali pasi Congo yo kena okufa sans le savoir Fati afungola misu badongola misu na baoteka mabele ya Congo sans le savoir baoteka nini Congo esili ezokokena mais finalement bon to vu ndeni bana biso bakoko biso bakoko mona beauté ya Congo te Congo ezokena kosila Congo ezokena ko dépouiller ko détruire Congo ko démorceler Congo ville les ailes sur espace te vert espace de communication construction espace de communication construction balabala comme Konda est-ce que vous mona te que Fata fumola misu ba ministre ba tia bango ministre yebi ke azokena a teki a détruire mboka allez yebi ka kopema na ye avant na ye mutu akokanga ye azate ndenga okanga bango akanga bango ndengwana abenga bango tu asangisa ngo sika moko apa wa poste akanga bango bata ministre sika to poste akanga bango tu na to tanga banani ongai to makinga ni bango tu bakangama to mona bakanga basamba to mona ki gratuité ya sema ya bazu ba devia ngo comme yo ngai kingani bazu ba konda banga lokuta basangisa ngo bazu ba matriki ba pesi ba ancien bango ba o ya l'état bako se réjouir na eloko mote est-ce que mboka ta moneni bakanga bango bana ministre bango secrétaire bango tout ba directeur bakende prison mona bango ndenge caméra à prison bango pe à prison. Ok, merci papa, merci vraiment, il y a trop to sepeli Nasi Robo qui a vie à papa ndenge à PCL vraiment mbote belé na bande copé na pesi ba merci à trop na bande ko nyonso vraiment ba participer na micro baladeur na biso ya mokona lelo en tout cas qui facilité talara micro baladeur ce n'est pas facile motoa lobama bango à moins balobi donc to pesi bango ba merci à trop na metitima ingénieur ya solo azaki na sima caméra merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wesudi agi voix mama boko bank na 4 à London City Arlette Matoko ba merci à trop na binonyo sans oublier mère boss et la personnalité TV maman Doris Lema Fumuna Gaz moi ça motema malam en tout cas ba merci à trop il y a trop na binonyo so donc to pesi bino vraiment ba merci à trop tozo continuer to koba ko
kotambola ti na ti pona kotelisa bino bandeko ba diaspora ba avis ya peuple congolais na wetali que demande les peuples.